côté ba force na vie mais ba quoi il faut poule bo fungoli jeter pour ba espace à revivre ba tout ba benga ba numéro 9 na technique équipe putain so na benga ma défenseur ko tana ko mataka pour na difficulté équipe nzela ko sale lombe pe mingi ba linga ngote comme licho or tant bozo seka muta check longi na moi mingi yende coopérer la kanenzala la so ko za gogo na mboka 4 revivre te awa moya makasi ko pela moto yo il faut ça guerrier. Comment on appelle la pierre à crise makasi George réussi raison sur la wapi challenger ne pas savoir tellement ngana zaka ndako moko puku na ngati na bongisa na ye na linga facilité te ngana ko mériter na mama na attaquant na nga so na chebi na kena tempe na sentir que non bio e koti pona munduki mais choc e zinga muke pourtant na kota jona buka nga muke ala on a pas pas périmètre comme la biso nyonso ndeko na mata taxi na kitana nzela na mona zamba na batanga bikitsanga awa na komi yoko mutongo awa zamba donc ne pona tika bord na zaki nangu na kedeki na leki fo bord nzela nzela côté ba force na vie mais ba quoi il faut poule bo fungoli jeter pour ba espace à revivre ba tout ba benga ba numéro 9 na technique équipe putain so na benga ma défenseur ko tana ko mataka pour na difficulté équipe défenseur à mataka match comme côté suka monique e pende yindi ndako maka na attaque pour na ko aider ba taka na corner ba chaper bi mais n'est pas dit que match mobimba défenseur ba zaka likolo non bo ke beneloko wana e bela ba yaya ba bimi ba fautif na vie eza faute na bangote nzambe témoin difficulté à mboka pe chaka mutu na pante na biso frère et bela bana mibali ba bonga na vite eza biso nyoso eza modèle la famille to kwelela et misa biso pe fautif po bima na terrain faut zaka elombe nzela ko sale lombe pe mingi balinga ngote koma licho or tant bozo seka mutu chaka longi na moi mingi yende coopérer la kanenzala te coopérer tout na lundi dimanche tin ay baka dimanche pour mkolango copine selemite batutu ba pemi coopérer lundi samedi mbonge zaka na poche abimaka na kotambo na ko seko bozo sekara wana de base vrai coopérer ça en influence sur bimana libanda ko neti papa triko lemba couper tina te mena kata boy makama minene on a ce schéma tala batu bakenda ko luka diama sika ya kitoko diama foko na profondeur so ça mabele bu e bukani tala batu balokota alors so lokoti yango tango za kwa salité so ko tango na moto po zigi sande bande te côté là or moto so ko liba ko pe là so ko za gogo na mboka 4 vivre te awa moya makasi ko pe la moto yo il faut ça guerrier tango moi je bi makasi yo pozonge ozongenga comment on appelle la pierre à crise makasi George réussi raison sur la wapi challenger ne pas savoir tellement copia confiance na bande côté ba ko tongo na sima ko peso fufu pesa confiance ba maso boke terrain pour besoin que la place moko pia kana yo ba yebi pia kana so bi na pia ba def sanga ba ko def so pa bi que so ke copie lobe ko futa ndo moni yango na base soko zanga famille wana mbongo chaka na poche melaka chaque jour ta lipa osombakati o mona bande ko ba ko bakama soko lo ba ki kongo ba ko ya mandeko na biso ye pa bi que solution na poche no ezali ke ba yo eza monda kwata yo so mona fourmi ko ba partenaire fourmi a courage yo me makali papa ndinye mo na benda rango azanga ekiliba ka pembeni ete papa koko eza kiloto même so poto ki tsana ndako ndo moto ba komisa ba koma pa partenaire kate mo mapeka ndamunda ndambo on appelle ce schéma vie on appelle ça périmètre eza mukili moko ya base retourner zonga tala ne kenge uzela wapi banyama bazaka makasi te tant bakenda ko sakana na zamba bakenda ka groupe po ekoptel bango inda nyama nya kolia bango so moni base ebela comme na kizunguzunga ko kanga moko na kosi wakenda ka moko na ko bata makoma ka te po ba ko moni ba ko détecter bakangie noki on a loba et puis tous les nyama baza ba nyama mais tous les nyama za na catégorie différent yo foye ba oya na catégorie mbembe to na catégorie puku ngana yana modèle puku po puku ko kende yo maye moko soke inda ko chambanga bata mena duso ko kokete ngana zaka na ndako moko puku na ngati na bongisa na ye amona na kate soka na mbimbi na che ona bimi na chela ba soso na mitambu na cha kisa sota oya mesa kanda jotolaka na qu'est-ce que maboko be puku na mesa jotolaka mama nanga puku ngabe za mfutema wazo tanga o sakana kwanti nini oya se na yebi yo yoko tikela nga se mutambu oya mbimbi oya biso kama na bimecheleka ona biso ndi ba vérité ngo donc na vie foko yeba ndeko vie eza pete eza pe kaka kokota kana ba dossier makamba mutu te lokolo aye puis pe zo lokolo aye chaque jour nzamba pesa ka privilège na oyo nzamba ko longolo na 1 eleki 4 en commission na 2 mutu penza makotia na 1 eleki 2 mois commis na 2 3 au cas où que petit moka bongi avant yo mukolo zano na se n'est pas dit qu'il y a un privilège que le kanga te yebara muki chaque catégorie et peut ça muté sengo selon ndenga macheli nzamba ko changa munene lokola nzoko macheli nga na ko lia lokola mpuku au moins nga munene na le lokola mpuku na tondo bité na zana santé mabe na mabete
ndenge pesa melanga au moins nyama musilo kwa likelele mazolia biloko beloko kwa nzoko obanini nyama za na tenya ndenga tonda kata sole besa za na tenya te chaque volume na capacité ndenge na pesa concernant pia yo lelo to komi na monde moko monaka musika kozalaka champion ya kopesa batu faute te na loyenge sur makambe komela motu te qui peut couleur basalela yo tikala wana difficulté et comme la mutu tout heureusement on a raison mais makamela te yo nanu mona te muta fa na quartier bibitumbe bimi kuna yekuta zala kita soke ne okota ba ko kanja ke bima fautif pe kota prison innocent mowe baza et ça pe na bato yo ba bima na bango ba oba baneni momi moko boye mibali tu ba ya balinga ya boya mobala ke ko kwea pulo biso to na quartier mobala mutambongo ko bala yeyo akende libala ba ke kutana manka mobala zana mbongo to banga makamba soma na kati ya libala oya kanisa te ya moni keba apesa conseil kolula ka lokumu na bomengo te soko koti na nzela ko mériter ngo yo moko te conseil na pesi yo okwa na manka muto yo tango bakenda ko sala cop so baninga ba memi ya memaka te ata to bakabola mbongo baso bakebora ngo saki kilo ata soko sa ndima na mutu mena muteme bakake na za foti fo na simbaki te keba muteme jijaka nganga na mérité yo moninga na vivre le rôle à Lyon ou à vivre na zote nganga ko Lyon Zamba akimi alien mpuku me forcer ki na mbango kena za Lyon na fa na zo batikela ngombe tala ba Lyon ba kumela kate na nganga facilité te nganga ko mérité na mama na attaquant na nganga so na chebi na kena tempe na sentir que non bio e koti pona munduki me choc e zinga muke pourtant na kota jona buka nga muke magato albitra buka te pona avantage on peut singabi na boye jero kana nga wo te na bo jeune za réserve équipe bimi champion balatinga médaille sana nyoko manate na terrain na bo yango na bo ba médaille ali chowan na ngi médaille pena ko mutu na la te médaille pena on ne ba mériter na te so comprendre faut ba na vie conseil a to zimbongo amuke batu ba choli soko lambi biloko na misa bate bimi tina te loko ezaki mutoki no ya voix normal nzamba kotika jamais santé ne beba Fayebi ki atoka ki passe mbongo wana tchatchango na moto allié a mérité. Et na batu balia biloko lokumu babeta tolo ya kosenga na ko kini kosama mini. Basuka na wese na pulupulu. Biso to ba taka de point to mona ngana ngai isa musuni. O mutamaladi te na sela ngo daka pe benda fufe kende. Wesa marque ya vida. Webe vida. Yango. Et ana ba mbolongo mususu soko talinde na kenda ko benda ngona marché yo mo to habité za fou. Madame samba na quartier. Hey papa Coco. Biloko kanoka yango yo posa biseke mama pesa ngambongo na bakse pona na biloko malonga. Na sema tanzo basi na jana ngwana nko. Esengana ko boya ngai moko ngamo ko longa na ko boya nga. So moninga na détruire ngase na kutena destruction massive yo saka na vie. Tala oya mboka kwata yo. Parce John bon stratégie no pesa na ndenge ba situation eza difficile bo conseil no pesa na batu msolo ba ba pesa ka ba raison ba confinement o nini tout ça. Ya yango na lobawa. Ngana lobaka makambo eza challenge ngana lobaka vie eza pété to komisa ngo kaka po to luka to compliqué mais maka likambu ndenge misune so mona koyaka na likambu to mona ngo noir blanc yo kosela ngo en couleur na jaba no ba vérité omoninga naza mama na bagarre selonga na vivre na kisasa selo technique ndenge ne kutelanga ngana zawa so na kote na cop mo bimsinga na koma lokola challenge na pesa ngo pena détective omoninga donc no cop so que simbi to zuba 100 na kozonga na kosala programme oyo komanga ti na ba 50 moko za na poche lokwa na mbongo ko ndocha na banki na tandate etika na poche poso otamba na $50 oza na maîtrise makamuso na lo kosote o représenter nga fufu na bokolia et azana éducation a bokolia fufu ndaka fufu na lo sote na tel $50 et pile mbimbinyo nyonso mana détecter ezate lokumu na bombi mais tu ozana mokato otamba na ba 100 francs katana atanga inga elala ko cha maboko baka ya filo tela boro ya suka kama maboko te or tant bazo chauffeur ozana musika na kito sentir que soni nya ko bebo ezo ya o kanti ba voisin on ne biloko mbimbi na bino ya filo po ya ki ya katolia otana ndenge otaki makolo pass tike ba pesi yote ba bimisi mbimbi elala ba chauffeur on a manka moto pe bela bien te so na kende na tika nyoso rien na ko tata destruction na récupérer tama makolo na tambola ki o hotel mo kendo liam o sentir que o ese yuma na monango o so ina lie na so sa subango mingi te pona ko za pe puli na nzela ezana ba mbimbi neza tala o mboka nzuka tala o na pesa ba périmètre comme la biso nyonso ndeko
na mata taxi na kitana nzela na mona zamba na batanga bikitsanga awa na komi yoko mutongo awa zamba donc ne pona tika bord na zaki nango na kedeki na leki fo bord nzela zanga bord na kotika na mutu ke opesa nga refes na bimanganga tondo kina kati ya bisi na moni ka zamba telema we ko bongo na zamba ngabi telema na zala kawa yo samba ndeko soka to pilote mona ka ville ingeza ngeyo eyo ma na te ça comprendre on a besoin périmètre on mboka moko tala ndeko sakana vio komona makam soko mona te omona kama seki mona poso maele na peso conseil soko beti cop moi ne fiske ekenge mbongo batindela ka biso libanda na bato ko zongo ko spectacle to saka fete luko bomba ngonde ko sana maele ni komande ko atindeli ngesi ko tindela ngali susu ese ngamo pe na ko sala ni pona ngona ba miselanga magetu kisasa zana passe ndeko na ba no vrai tika loyenge asoki ezangi bimi mwana malamu soko ozio komi lokolo bonga libela risque to na l'air moko yebela koma banyama lokwa basoso baleka biso na mayele basoso akala ba 1980 bazali so azika semi moko mona soso bana 13 ba ne belle na lopango mais basoso ale batimbeli ko le komi passe fule komi ya manka soso ko maka soko zize mi bana suka misa omona moko akufa tika na de bien bien soso so bota te autoron ko yo olesa nga pona kina bino bana yo sa ponde na mutu na ngana kolia manka oyo saka na vie donc comprendre chemin so comprendre ngate te kitoko c'est pas donc base continuer parce que John Babatoli a pété oyo et en tout cas balakin bino mon place vous allez hein partout dans le monde bozo talara que Toli a pété oyo rien à dire en exclusivité on a concept touch parce que John to continuer de tout le monde a lelo hein car on a ba vie sociale en on va parler de kufa pour la situation économique lelo hein ngala zongi na pas la biso nga boye bandako bato bazo ko suko futa te bona boye ba makambo no surtout parce que bien kozanga moni ko bomba kozana foyer et ça de kozana mbongo belé et ça ka structure moko to sa hiérarchie soko to sika ka maîtrise ya méthode ko vivre na moi soyo lingina mutema moko quelle que soit condition ya mbongo boko zoela et pas bato za la muketo ebelé boko s'en sortir toujours bien mabe ya biso na loba chaque fois to wana payer difficulté to za makambo za kaka misele zo mona na te mais soko tali batu nyonso nde batambola na bobo to loba makambo malamu pona difficulté za pesa bon ka test aussi c'est bon ba 50 ba 100 au mona mutu malamu nani mutu mabena nani ndoko timbela ke batu ebele ba mabe ngam tu na ebisiyo o remarquer que batu ebele ba mabe ndeko malamu to zoluka na munoko malamu eza tala omoni malamu ko luka ko bomba yo moko po komisa yo moko tina suka eza mama na école formation ko pesa structure na yo moko omoni nga moko kolonga mais nga moko pe na ko sela nga ba sentinelle ba kengela nga na tiepe ba bureaucrate kaka na nga moko po nga moko so naza na mwa mbongo omona kaka nga na tumbuke linga na bosani ke lobi na zaki piaka na kemba ki mutapeki ngate na bandi ba sentiment zanga tini na ke na sombeloko boy na ke na sala boy na ke na mela boy omona soko za na maîtrise à likambo zo ebate otikala na rond point okopesa baninga foti o banini nzamba linga bango kolekanga or privilège na bango nde bazo kende kokoma na mwana fiske yo leki bango na kozwa mais bango ba leki na technique ko bomba po ba mata ndelo kesangi bato bele eloko na ya mingi à partir ya calcul na challenge na place na za soko tali ndengo kolela mutu mteba ka côté ko na yemoko na kembitro modèle na souffrir na famille père azame modèle na moni na changer G qui bon moi na esilanga na soma montre na ba massa na balwenge ba nini na mona parler manka kozanga na nga pona zo na kembaka shebiso na tambola na kosenga ba yambongo tambola timba matete yolonga ba koluka fufu eza soni pona nga na joy ba ba sala ko ba zwa tana kokana bango te ninye 5 penga pena ki nde pesa mutako mamayeli bando tombokela moko na moko pesa moko garde fou chaba sentinelle na yo ba kengela yo mais yo moko sana yo kete oza busob so betiko posima $30 frame busobo kena na ba bar fente ba massa zo ete no ka lokingo pass na kobimate ko tsa moko manka talambo nga ngotam suti dimanche o remarquer baninga baki basali fête bo rena masolo minene ba pechana to bimaki na bango tapage kutu batuna ki yo bunga shikito machakado mo remarquer ce gars sali une semaine yo mbongo no ko ezaki 30 50 mais tout ça malem bango na fête bakendaki ya 3 jours bakwei tambo comme dimanche ki passe mo koti malo sombi soso yo penoza mutu mabe soso ba copie opesa bisote ozimbongo wa et konzo nanga ya ko bomba ti dimanche na bimi prêtre bo mo kama ngalo kwa mutu ti libanda mboka iko nginda non
makambo na pesa ya mike o na lo ba ange ko kitata pesa conseil ko koma mpaka ezaka nzamba linga mais ko bomba yo moko pokende be osala olongwa na difficulté ya batu bachola ko to na boye yo moko calcul nde bele ba ebité nzamba ko pikolo yango te na prière soko ke nzamba ko pesa directive ko bomba mbote nzamba ko pesa maela ko banga ye okota lola siko ko tika akotala ko siko boye o kende ko lukela kopi wapi po ya tinda batu bafungola mitema po basunga yo soko sambeli nzambo kangi maboko eko uta lole kitona ndako te bateya mi mabe nalo bano par amour bokebe église na loyenge bina kima pasi lokwa na pasi eleki na ketikela nzambe mikumba te tikela nzambe mikumba likambo ezoki so motema ekoka kolongwa te wana tikela nzambe ko barango mais pona ko lukela yo moko yozo alipa fo yo moko banda calcul ko bima kende lukwa bomba nzambe tanga otalo bando bima ozo bomba siko ko pousse siko kendo bonga ndela ko tindelo bongo yebite nzela bongisaka batu pesa nzelo kanisa te yo ko zela muta jeep na wapi nzoko tindelo pire moko ya kizengi pe famille pauvre yo mo na vie ko tsholoka mutu te Bible lo bien la que la maman bem tacheke lika na mutu mais ange ko kitata pesa relation tout le mutu mona wana soigner relation soko sepeli na te na comportement évitera ye mais pesa ka mbota senti que mutu nanga to saka malam yo moni côté mso kama mutu na yo kwa kizengi yo kaye ko pona yote yo kaye no mona ka ndeko nanga yaka kop mo courage landa ye moko azanga mapambo li mako memana ko pa fo mutu wana moni yo asepe na yo apusi oti makambo échanger tout na batutu ba bonga famille te da bango soigner na mona mutu koma mokonzi na compagnie babanda ko sikola wese so babenga ki yo nango ngo boya loka to prière to za mitu mikila te to sa misala salité te ke ba yo sans comprendre le schéma base à vie. John. Technologie avancée. On dit que yo, tu es un pasteur, mais si tout le monde peut savoir verset biblique, te lingomba peut la rater. Tamsou est belé va poser se poser la question, même ngamoro yango question. Ouais, on le dit bien. On est sûr que non. Nga église nga kande bolandaka. Kili mobimba to la pete basse. Comment on t'a fongé cette église iteme yebani ko le ka presque belé ba fongé cette église. Le lot to la pete ko tout ba tchaka so ba to ba yoki somo. Mututo tellement rayok makamni na lobaka na bimsaka félicité mais na direction pesa na nzela peso simba na lobaka chaque fois na lobaka makambo mukile zo pesa biso chance ngayo ko yeba verser bible te soko to sika nzamba lingaka nini osalo ba okaye moka senga ukota lola kiwela nga ba verser fungula ka bible to banga kono ba verser ba prière na minene na butu ba sentir que église bandia mais na tongo nzo ko changer na oti basa combien et bele balingi ba kiteli boso na église ba so ba poste moka minene kiteli banga va fanda ba finga ngoli puto ndira za marié kendo tale na lola zata na quantité or mon dimi moka na lipapa za na suka kutu nzamba contacter makasi koleka ye basa tale bele so bata bongo pe ba pexer to ko talola ba comme ça nzamba lokande bango ne partenaire privé faut yo prière bien te hein yo prière no fo bongisa yemo sabani alléluia my god prière ya solo yango yo ke kisomba oh yes mouvement bakanti prière ki kongo na ki lube ko talola te mouvement na biso schéma vrai église motema soko changer te passe ya pam na bana makemne et belle ba misaki ki mo sante ko so moni ba tu église simbi bible ndeki mo sante bi e bimi si ma bible tele na sima okukamu ba pasteur ba landa ba ndimande ngana loyenge ba tenga misele bango église loko ba pesa mbongo ba kuma biso makambo mususu mo aloka apengwa yango moni ke ba biso na landa nzambe pona bonga te na landa nzambe pona bangali wana kota lola o etika lande ba challenge aponanga selo choix na ye kolo mukili yesu tanga yaka mukili zaka bango esa zaka negiso be ba référence ate yakao ate bisika nyos na boîte ate boîte na le lobisi yango te yango na te so comprendre partout na santé te so ka fandi batu batonda mate ya yesu na mona mkeso comprendre ngo facile to le pete nya ibisi yo so comprendre ngo senti que na peso maloba mukutu avantage ko le katu na betra ba calcul amike na zo suki sao bo pesa ba tunini o ba sambela te ba za ba to satan est-ce que satan ko bomba na nous fourmité est-ce que mutu comment ça te retoucher mutu combien de batu ba sambela te bino ba passer bo pesa bango faute ko ba sambela te ba za ya satan mais batu wana ba ke ba langwe ba sali ki ndumba zo songa 3 na mama na kuiti comment kufite o satan moni ke mutu déjà za yanga tika na récupérer po ba za yanga mais muton comment na ton amasatina comment ki parler na yebité camion mutu ngé tout tango o camion ngé tout tolobi na butu akangeli kutu camion ngo. Comment ça t'a permis de te akufa abiki c'est que nzambe ndazana yi azano na ka nzambe te mais c'est que la nzambe o no choloba ni ozana rando na père abengano na ndako batakarti amoni ko manka père abengano mais na buka lupango kombe longwe waka mwana pa foye ba shima tiara baninga bien so ka boti akoma kana méchant
les cas pembe na soso alanda pour na bana naï so ka botité landa soso qui akima est-ce que soso na kende église a prière pas que la bana mao jamais motema boboto ko que la bana ne mao utiwa tant bana bakola ka barambulisa mama bomengo yango bomba biso tala bomengo jamais mais comment soso qui abotaka avec les bana mawa mais nzambe oyo asala ba tu comment ko ina biso poto prière ta chola biso au moment où soso prière ta mais avec les bana mawa kaliki musufoye ba so ba tei bino bien ti bo comprendre ma bé facile kolenga rati ba passer ba pesa bino faute nabité ba faux pasteur ba yebi message ba ilate ba yebité ba oui ba tinda mana nzambe mais baza pressé ya okotsa ba document faux na lolo makambo izana école to komina suka examen d'état ba benga ma l'échec ité pas tomber ki musapi na classe ité zélé na bulletin invité sans comprendre comme na loba bo juger ba tu pas tomber musapi na classe oh rien après on tombe la musapi peut réfléchir mais côté big sur ça l'interro le premier ye wana ke ba yo on ti batwa na uniforme na classe de bazaka ba l'échec ko ça na big si la main de l'interro za mutasuka ke ba yo mais ma big a pressé total na pesa ba périmètre ke ba vieux challenge bana famille riche za te ko comme mpaka nokia bana famille riche ba dinda enfin bana famille pauvre ba lemba ko seba 95 ans pe ba bimana suka bandoki comment mutambongo mukia bombi bana 13 sababela pe bakola so taliban ba mela fo santinité mais kilo le quoi ça sima o bana ndenge ninyo basaka na peka tolo polele na lere lang mukia nimi na ze poto nga ile ka mungu mona zokola ndenge challenge à bagarre renforcée yeba place oyela ah tu as détectage nana yaki nana nzamba pambola na lela bino tout fort vraiment o tolia pete base numéro 1 ko banga munene ya bible te ato moni bible munene lokwa sanduku na kati zaka ne exemple mibale salama la mutika mabe nyo se vimba ka exemple pepe sabiso ku courage akanga ba vérifier te kokota lo les zaka ndima nzambe tamba na ndenga li alingi fin so comprendre nga okolenga ni ngani okotsa nga manka esenga biloko tele ka be pisi so sangi mungu kwa bimaka boni boyiko boche batu mal à l'aise vraiment côté na nzamba pambola na lela bino tout fort vraiment concept touch TV bo s'abonner massivement na baino na mbote na yo moko ndiko nanga merci kitoko base trop na cameraman na biso Brice Mupi chaîne na biso ngo ndiko bo s'abonner massivement na kanisi ba mbote ya liboso na pesi na William Manono papa na 14 gosses Wumela sans oublier chérie nanga Blandine gros bisous je t'aime en majuscule Wumela vraiment Marco Boss base na pesi ba mbote belé sans oublier moko kene Mosengo aux États-Unis, l'homme à Mercedes 2020, sans oublier Djogo Peri Mosengo, Yaya Kene, sans oublier Kent Nzulukable car en États-Unis base, na pesi mbote lisusu na Mimia iko na Afrique du Sud, na pesi mbote na Yemoko Obo Yebi, sinon ça fait la double nationalité. Toza na kati ya masolo na biso mikolo ya Maya Okangen Water. Kangen water mikolo ça mai moko ça made jampan de ba japonais mais ils ont traité ba maladie belé de machine moko médicale et ça na modèle ya filtrage à deux sortes donc cette sortie à mai ça ba mai ba ndenge ça donc moi expliquer ngo ça te mikolo ya ngonde makambo kene so hôpital les até so so melaka mai wana o kamba maladie tout pas donc ils les ont changé pour une explication correcte ils ont tantine moko bazana à Londres. Et on a facile benga kaka unité de nini so kaka madame Kadi plus 44 74 40 44 07 60 wa mobimba donc so betika so na maman Kadi na biso tala ndeko na lo bango par amour o ba esa nini santé to zo ngo pete po indité bela makaso mona me badi on mona on yango te donc nzamba sunga vraiment. Merci à trop na pesu mbote na yemoko couple nzinga suki na Caroline du Nord quand de tolobaka base botika la malam Zambe apambola biso sende tokutani mbalasi. Merci Pasteur John Bozake Belé bino ba bonné ya concept touch. Merci na couple Milando na initiative qui toko boé lelo bo sepe na mato ya pété ya Pasteur John. Na ebige to rozala na lisusu poto a continuer lisusu ko pesa bino ba conseil. Merci na Brice Mupi ozaki na sima caméra. Merci na Kevin Boko, merci na Glody Lunda Mobali Mbinga. Merci na bino nyonso ba congolais ya diaspora to pesi bino mbote bi